Sambo ya bato empire du mal eza Ferregola azala société na scène musicale ndenge présence à faire ezali Fali héritier Werason bazoyoka bien ti baza na posa ba détruire Ferre mais Ferregola déjà a se reconstruira à sala déjà image na ye à lavango. Vous savez la force ya ovandisa mutu abimisa na kati na ye art o evanda. Vous savez la force là. Fali, il est dans un cocon dorloté. Ferre marche dans les épines pour réussir. La réussite de Fali n'est pas son effort perso. Non. La réussite de Fali est le gouvernement. C'est-à-dire, bah, il y a des conditions malamu, bah, il y a des conditions à voyager, na équipe na emobimba, bah, il y a des conditions à très bien entouré mentalement. Pendant que Ferre, bah, il y a des peaux de banane, bah, il y a les épines, c'est-à-dire qu'il ne voyage pas avec son équipe, il ne voyage pas avec toutes les personnes de l'entourage, il se retrouve seul. Voilà pourquoi il y a une très grande différence dans la performance de deux. Ferre et les gens attendent de lui beaucoup. Fali, les gens n'attendent rien de lui. Il ne fournit aucun effort. La preuve, autotune. Tout, on lui offre tout. Bazalo quoi, bana classe, mon kazaka mona ministre, mon kaza mona pauvre. Mon bana pauvre, batangaka. Mona pauvre poiswa. Il faut souffrir, attaque courir qui a autant na bougie. Mona pauvre, attaque courir qui a autant na bougie. Ezana eloko moko na ko comprendre. Boyebi ke na gouvernement na biso. Il y a des défauts na kati ya gouvernement na biso. Il y a des lesbiennes na kati ya gouvernement na biso. Bangonde ba ko diaboliser Fati. Mais Fati aye bango bien, ya va yeba na mboka oyo. Ferregola nda zaka da mutali boso aye bana da na mboka o. Ezala tana ye Fali. Ava yeba na mamba musique. Ferregola déjà azara da mutu da yeba na da na mamba musique. Donc gouvernement wana, il y a des fois il y a des lesbiennes. Ferregola za des fois té. S'il y a aigle jaune, aza lesbiennité. Yangwana, Fati, a reconnaître ta Ferregola té. Atangi ata komba Ferregola té. Parce que, ba lesbienne, ba des fois, ba tonsem na kati ya gouvernement. Ba onde ba diaboliser. Elle est aussi tour, loba ki oleka na tricage. Bozana posa Ferregola za la société. Mais bino moko so beaucoup beti concert na bino. Beaucoup mikolo ba non Ferregola akokosala makambo te. Mais bino moko bobi Ferre za la sur la musique te. Bino moko bobengi l'échec. Bino moko bobengi le nil. Mais bino moko boza na posa ki so bosali makambo fubo ko se comparer na yi. Awa Ferregola fandi ki na sa déjà qui depuis Ferre bando ki no beta concert ya mariage mbona président na Braza tisi ko Ferregola zone go solo la te. Ezo sala bino mo conseil sala bino passe moni ki ba événement na bino lingi ko ka ba mikolo nango. Bozo loka siko bosa ba clash contre Ferre pour y répondre bino zo a gaz. Et Ferregola de son côté afandi na kimia a beaucoup pe sa bino place. Bon mon nenge Ferre a souffrir bino. Bozo souffrir moralement sans koyeba parce que bino bo construire ba carrière na bino likolo ba baise ba polémique pour vivre. Parce que depuis 2023 ti lelo Ferregola initiative ya kolobakana sous bulubulu te. Dega bia zolo bana sous bulubulu te bino ba oyo bo vivre sima na kombo a Ferre bo vivre sima ya ba sortie médiatique à Ferre bo comme si qu'on a difficulté à produire ba contenu parce que Fali héritier ba venir biso ba Werason baza ba créateur de contenu na YouTube na TikTok. Mosana bango za ko créer polémique, mosana bango za ko alimenter ba to sa la polémique. Ferregola zane kuna te Ferre fanda na ekimia. Et Ferregola soka zane événement de mon Ferregola telemi ake ko visiter salle, asali mo personne interview wana et soki wana. Et soko lingole ba question eza ya été abandi ne go yimba. Et c'est là où on aime beaucoup Ferregola. Mais héritier bi aza grand chanteur. Yaza soki dernier fils, soki indi mwana wengi soki nani. Mais azo pesa temps mingi na ba youtuber, baza ko induire une erreur. Tandis que soko za leader ko soit na ba fanatique te. Raison pour laquelle Ferregola répond à bato soute, Ferregola créé sur ba plateau ba télévision ba tout a préféré pe manaï. À part ka Gauthier sei na sango bo sona politique de bazoma occasion. Il fait la pesa occasion na sona ba tout
alors ce que j'ai occasion de yamba faire zala sage na ba message na yo mais ce que za sage te a tout cas ko nyokoma faire gola ko lekala na bosso na politique dernièrement parce qu'il y avait un problème entre le président de la République na bato ba tiktoker ba bana finga président de la République et bato na tango finga président de la République on a vite pointé le doigt l'artiste Ferry et pour nous laver image na ye faire gola ko na secrétaire général ya IDPS Kabuya après le coup na faire gola sala émission na bosso na politique ko ya ko expliquer ndenge makambo zalaka ki yaza na kati ya makambo na te ba fanatique na ba na kati te c'est bien biso nde ba vrai fanatique na ye pour biso za ba compte YouTube na biso to za ba compte TikTok na biso na ba Facebook na biso eza bel et bien réel ba mo susu ba oganga wana ba saka ba na ba TikTok bilongi na bango za masqué si réellement police numérique na biso salaka ba to na déjà ba détecter bango ba kanga bango mais baza na capacité ko kanga bango parce que ba moni ki su ba kangi bango ba ko reverser makambo lo ba ki eza vrai parce qu'il fait les gars banda fait la banda au bêta concernant stade des martyrs jusqu'aujourd'hui je m'excuse faire les artistes oyo à ça la sous interview te aller dans ba plateau ba télévision ba tout à part na plateau bo solo na politique na pas na Gauthier Sey faire les gars sur ba plateau télévision te à répondre ba question ba YouTube ba YouTube na ba télévision et parce que faire les gars vite compris plus azobima ko sala ba sortie médiatique plus ba détracteur ne ba na ozoa maloba na ye ko bongo le sango ko créer ngo contre ye et faire article sur charge to défendre vis-à-vis na ba youtuber le roi ba héritier vis-à-vis na ba youtuber le roi ba fali vis-à-vis na ba youtuber ba tiktoker le roi ba werason parce que ba ton ba za ba tiktoker ba za ba youtuber mo sana bango za ko sala mille et une effort pour ko détruire carrière affaire lelo actualité musicale na RDC eza Ferry Ferry gola ki azana concert na ezala ki reporté ezabeta na mois de juillet héritier qui na Paris a commis ko kita na ye na salle d'attente ba youtuber à Paris ba ki ko yamba héritier ba question na bango tout ça centré sur Ferry gola centré sur report ya concert ya Ferry gola et héritier le quoi azwa diplôme d'état mais azana maïl état zana sagesse te alobino ya kika na ambassade de lelo a déposé le dossier lobby visé bimi héritier yo okindeki komona ministre à culture le 17 juin ya mois oyo ministre apesio appui na bango ya gouvernement ba salele bino démarche ba sengi na ambassade ya France kino artiste na biso zo kinde kuna bo pesa bango ba visa ba ozala autant raison pour laquelle on a qui groupe nous baboki na comme ma groupe nous boki ko ba sing gouvernement le bisi bino boy bo préparer dossier na bino boy ya nango subo na dossier to ki na ambassade et ba dossier na bino ministère à culture ne moto ki nango ministère à culture ne moto ki na dossier na bino à côté ici raison pour laquelle bini rapide mais siko zo ya ko wanga na télévision ono makambo affaire gola eze bolate za lokuta e bolo ezali ba vidéo ezali oyo BBC aloba sala ba makaboli sire yango ndenge ibolezo vivre na RDC na Uganda tozana difficulté ko visa pour kota Angleterre sikoyo tozana difficulté ko visa ko kinde Chine biso ba Ugandais na ba Congolais parce qu'ils a des pays wana ils a déjà zone rouge na ba information bango ba présenter carte RDC ba tiango rouge ba présenter carte Uganda ba tiango rouge parce que mundele a makambo vivre en 2020 na corona azana pour ce soir vivre en de nouveautés ezala qui très difficile a ko sala so erreur wana te alors bino lo gwa boza bato bolingi na bino base bolingi polémique po bato batala bino fubo ya kokosa eza bien mais sala nde makambo a bien po et c'est place ba fanatique na yo et c'est place public mususu o conquérir mo tema public mususu mais oyo kosala ba sortie médiatique pour ko rabaisser baninga au détruire image ya baninga po yo mata mais bato bakomi déjà conscient mikolo oyo et mabe ezaki réseaux sociaux to kataka makambo muke to kataka parti o to moniki et les enga na kata parti wana na tie na sala yango commentaire yo moko zo se détruire lo boye barati bo se détruire bini moko artistiquement pour ba sortie médiatique inutile na ba YouTube ekosaka bato trop, TikTok ekosaka bato trop, Facebook ekosaka bato trop, et belé bato wa carrière na bango sidi boy, ba Robin no carrière na bango sidi pour ba blague one.